ndimate. Au temps on a eu 25 000 wana, Maître John Président Dios avandi singa na Dikando na Saint-Pierre Roger. Ayebisi biso alobino baleki nanga ya solo nazwaki mbongo $25 000. Ngana bivie bongo pourquoi bandaka la noza oli ngondimate. Au temps on a eu 25 000 wana, Maître John akataki na 7 500 kutu 8 000 ya yimo kwa kati. Omoni ndeko na ngai Lambert. Moni makambo nga na boyaki kokota na organisation oyo. Nga na zana ba organisation wana te. Donc na zui eloko moko te. Donc na yebi kutu makambo te. Nga na zoko apprendre. Na apprendre makambo ka ndenge Adrisha Zoloba. Zoka bambongo bimaki. Bambongo mse bimaki na niveau gouvernement, ça c'est sûr. Vraiment. Nzambatali makambo ezoya awa lufumba kozala wana tada mona nanga zwana maladie pour à part maladie l'homme seul kanga ezate. C'est vraiment pour nazaki na vice président Emiko et puis naza pire petit à général des fois vraiment. Donc ngana se retrouver na mamona tout voir même famille pe bana ko compter nanga pe na makamususu. Do makambo tu eleki awa nane bazoki no beta ba porte ko senga bambongo na ngana zala. Vraiment. Yango nzambe ko alinga ngalo bité lufumba bela. Des passeports na ngati siko. Ezomona ko. Et mon ate. Pona kende na zakina na zile matanga sila. Donc tu passeport na ambassade et mon ate. Na ministère de la culture. Et mon ate. Tisiko na monani. Oh. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Salut fidèles internautes, vous qui êtes abonnés sur Congo Promo Télévision, et sur notre page Facebook, pourquoi pas aussi sur notre chaîne YouTube Congo Promo Télévision, Congo Promo, Ezala, Zala, Ezali, Ezapeto Koko, Bakaka, Boko, Mona Belema, et Koko, Tato, Betara, Kaka. Merci na Rafengindou pour la confiance, pourquoi pas aussi ingénieur Cédric pour l'assistance, il y a caméra, mon oncle Julie Kinsala depuis États-Unis d'Amérique, pourquoi pas aussi Aya Willy Moucheni, on a eu bon séjour en Turquie, donc à Istanbul, et ça l'a tellement. Kitoko, merci aussi à Mifune qui a belle va de tous les temps, de tous les jours. Maman chérie fait un motenge depuis Liège, maman Blandine Sotomayor, Motenayo, la reine Ninga Mote aussi. Motenabino Bato, tout Balingara, Alvin Lutumba, les cadets de la presse, l'actualité nous impose, degré, l'actualité nous impose, il y a qu'à mettre un peu, par rapport, il y a audio, ils ont circulé dans l'internet, il y a qu'à commenter, il y a qu'à pesa, idée par rapport, il y a audio, qui te au salé, il y a cicaté, audio, ils allaient dans l'internet, il y a $25 000, et bimaki na gouverneur Jantiningo bila oyo ekei et pas ya batu et bimaki pona matanga mais badeke na ngona maboko ya batu. Donc je suis là avec Godé Lofombo avec l'OVS un peu de parler sur ça parce que et déranger vraiment ba musicien et belé parce que qui mokongo ya matanga Félix Oise quoi boyoki aussi nenge ameka koloba par rapport à ça. Donc je suis là déjà avec Godé Lofombo. Je n'ai pas d'accord na ngako fongola déjà mbote na Godé Lofombo. Mbote. Boni. Merci pour la bio zanga te na maman boy. Vraiment, tous en choisi. Il faut tout le bagage. Merci. Boni santé psycho, santé dérangée. Oui, santé dérangée makasi mais ça va. Nzamba sali ba force nous se zongi, ba makasi nous se zongi. Et tellement ba sekela mikeka moi ba kosu moi rima muke mais c'est bon. Psycho santé c'est. Na hotelema na tambola na sala tout. Ba le bi santé yango et parnia ki on a mambebele to koma wana mais tozonga d'abord santé ezaki kaka koyoka sango ya général des fois azaki kulutu na yo to ezaka kete santé dérangé na encore ndenge dérangé ka. Bon on a déjà grippé grippe beta inga déjà. Ti makamba général des fois yeko kutanga nango oui tant to zaki na salle ou ya immeuble intelligent pour gouvernement et mbaki ba artiste na famille ngana zaki parmi vraiment malili zaki na salona au sakanate et ngai par erreur ndeka vie jeune laksa biso mo ba harmonie ba couleur na ngana respecter ba couleur analata ki pena ezaki
fallait pas naza na place à malili ya makasi na bata mbele surtout na grippé yango na bena place déclencher ki susu ya imiko do makambo to elekia wanane bazo kino beta ba porte ko senga ba mbongo na ngana zala vraiment yango nzambe ko alinga ngalo bité lo fombo bela bela nanu yango balo baka tam susu ba malheur pe ezaka nango bien yo mona makambo yeli yo banolela lela nzambe pona nini bo ete nzamba ebaki vraiment nzamba tali makambo ezo ya awa lo fombo ko zala na tada mona nanga Zoana maladie pour à part maladie l'homme sur le kanga ezate vraiment pour na daki na vice président Emiko et puis naza pire petit à général des fois vraiment donc ngana se retrouver na mamona tout voir même famille pe bana ko compter na ngape na magamusus même bureau ya big star baba no compter na magambebeli même famille to lo bapé donc ngono moni nzamba sala ikalo bino lo fombo bela na lo va na ona ndako pour makambo tout temps osama so yoza oza sali to comment wana godé le fombo parce que yango ne pena to lukio pona koloba parce que déranger vraiment toujours d'abord na la na ki émission mon na téléphone et émission et ça là qui bien par rapport à ya makambo il faut bokende au tika déjà passeport na ambassade pour bokende ko zo accord ya général de forme mais ça la mesu nini to mona délégation et kene ko zo accord yo za la quitter. Mais suite à la santé, tant que na inerbe tout ça la test PCR. Pour avant de voyager, bah obligé que tout ça la test PCR. Na inerbe ndem ba yo timbisanga na batuka bazaki wana ba non. Donc la température nous a bien té. Ko ça la test té ko kende pété lobby. Mon ba Camerounais bazana baza trop strict na ma Covid yo. Ba o kango kuna pamba. O kamera ba tout ba zongo yo zelana no. Ko to mona clair té. Ba kina raison. Donc nous sommes là Nzambe ka amdalinga ma moye sama yango no moninga na lataki voyage na izaki pena tunga doza nanga da passeport na ngati siko et je mona ko et mona te pona kende na zaki na zele matanga donc ko tsaki passeport na ambassade et mona na ministère de la culture et mona te tisiko na mona nité mais na ministère na du précision pas CP Roger il y a ministère il a précisé pendant le big remettre qui en Adio Salemba président Adio Salemba donc yende aza obligé à lukelanga passeport yo bengi déjà bo sol déjà website que passeport yambate banda makambo ebandi azo yambate azo répondre nga pété ba occupation pe l'équipe am sebele na bon 25,000 ebele vraiment $25,000 eza ebele to kota na biso wana ba et bimi on a un ingénieur Cédric Sogi Azali d'accord nangai tozonga d'abord na régie tozo d'abord ba audio ba voice oyo et déranger ba tout ebele et puis tozonga avec Godé le fombo poto commenter sur yango tozonga ba tout ba okana ba audio oyo et puis to ka intervention ya Félix Wazoka par rapport à audio wana merci dans le bivi adios ndenge na yebeli yo ndenge na yebeli maître John mbongo matanga oyo ba pesi po esunga ke defa la manandenga bien et comme il sous que oh maître John akataki 8,000 ça je suis pas d'accord avec toi ote bosikoyo redi pe aiko landanga wa loka tokendaka na bango redi a 8,000 mbiliabel a 8,000 manda chante a 8,000 bosibosia na 8,000 et même bassin a 1,200 tchakongo a 1,200 na bivier. Mais ndeni mbongo matanga bokomi ko se partager yango bolokola bo partager yango c'est que ça les sous destiné na matanga te pesanga pe yanga ono leki nanga naza mbongo te tina ngai simba na $100 total na ozela mbongo mona ozwa pa bahati lokwebo na koyeba ko bakisela yo ngana bi siko a opesinga siko baninga mso tenga mona yebine na sala na yebi voilà et pas ito yali. Alors, à niveau, il faut biso par artiste tout ça, la conscience, ya ba makambu na biso, nani azo diriger biso, même ba président vers qui c'était pas comme ça. Na lo ba omoni de konanga Lambert, moni makambo nga na boyaki kokota na organisation oyo. Nga na sana ba organisation wana te, donc na zui eloko moko te. Donc na bibi ko tuma makambo te. Nga na zo ko apprendre. Na apprendre makambo ka ndenge Adrisha Zoloba. Zoka bambongo bimaki bambongo mse bimaki na niveau gouvernement ça c'est sûr mais mbongo wana ezana mbongo moko on dirait mais gouverneur ndi apesi na Adio Salemba tant que mokonzi ya imiko quoi mais tala ba comportement ngande kona wana zue loko moko te na makambo wana na yebi kuta po oyoka komona na kati wana te na yebaki ba buzo ba tozana na Kongo quoi
des fois aza okabela ngai azokabela ba musicien bilamba donc ngai kutu ndembo tasali cotisation susu awa na kini donc c'est triste omona ke moto azalaki généré ndenge wana ntango akufi tolinga bato balinga balela ye lisusu moi c'est triste en tout cas ozala bien ngai ndeko no nazwi eloko moko te nayebi nanga mpe makambo te d'ailleurs nazotindela émission nasalaki na mami ilela nasuka nango deja nalobaki na ye awa mpona kozwa poste moko te auto responsabilité moko bazomona neti awa soki azalaki na poto azongi kaka mpo nini akokike makambo ngo lokola ebimisaka bambongo doye epalinga azwa part na ye non nga nayaki mpona lela ndeko na ngai deja nafuti billet ya first class c'est déjà trop cher baséjour na ngai awa donc non nga nayaki mpona kunda ndeko na ngai okomona mpe na cimetière na ye tozalaki wana nazalaki kanga na Adolphe Dominguez bato mingi basukaki na musée national mais na cimetière boye ntango bazokunda defao na balider ezalaki kaka ngai na Adolphe Dominguez esili c'est triste en tout vraiment merci mingi pour la réaction hein? Merci pour la réaction na yo ngai faut ça rassure na ngai oyebi makambo ya papa Lutumba après ça makambo na koloba na télévision te na lela combien de fois na ministère wana Lambert nazomona bazoko c'est-à-dire que ozomona minabi mais kasi babimisa mboko to kuna papa Lutumba te ozomona bazo yera kwa neti nyoso kene mangu ndeni les arabongo te c'est-à-dire na comprendre que bato bazo ngala balela sima papa Lutumba devant Tshibala na lela deux fois moni ba calmer ngai banga bi non wana za papa na ngai na lingi ba calcul na makambo te bobimisa mbongo bakunda ye c'est pas bango ba comprendre ngai te ponga pe na comprendre bango te mais papa Lutumba elo bato ba yeba te papa Lutumba avant akende poto po ya kokufa akenda ko mona nanu Tshibala premier ministre alobi na ye mona nanga leki nanga nga nazokende poto mais na ozonga lisute na ozonga ibembe est-ce que ozo promettre nga ko okundanga Tshibala leli papa pono zolo banenge wana habité na ozonga sute o voyage asuka nazo sala mais na lingo pesa nga promesse ko okundanga yi Tshibala yebise kende papa na osala ngo yango no mona ka ville Tumba kufaka un certain samedi dimanche déjà babengisi batu 7 personnes na 7 wana déjà babiki mona ne waze kwazali na tshaba ngo panzi likolo ya osala te moni donc nazo comprendre te na comprendre te mais ça dit que nga nazali flouté nazo ba ke bozo linga bolia munga matanga mais bozo ça dit bozo expliquer ndenge ah non yango no moni mbongo oyo kuti matanga ba bazolia boya banzela okamona yote yango moni mboka ko bonga na ngate mutu kuta kufi bolia mbongo na yebongo soso bapesa ko to nganzela mo to nganzela mo zanga na utina donc passe na biso yango wana bato bazolia même mbongo ya matanga siko ya nzela siko basana ngoni ote mbongo mo par exemple ote pour la bécole mais tu n'auras jamais biloko wana mbongo ya courant mbongo ya mai mais mutu ko liango kutu kitoko kutu yebike kureza butu te donc zana na tranquille so mutu atuni olobi te Adrisha lobi wana te Adrisha lobi même na mbongo ba pesa ki $100 Adrisha wana bazalo kwa nditi bato mo ba incorruptible baza wana Adrisha lofombo kosala couple na bango te so akolia mbongo na yosima kelo basu tolia ki mbongo man ba manda chante wana deux fois te ba bazalo kwa ba do bazalo kwa bambila bole mbongo bisika mo sima te ngana zaki na nga infiltré compliqué ba pichu wana donc moni yango no moni salami mbongo na sepeli na ndenge Adrisha lobi moyoki komo na nga na katite nga mutu na bibisi kutu mbongo so ya pesa na famille cotisation non za na tranquille na dit que likambo ba tebeli ba kolobelango mais donc wana pena ko mena mbondo na zwe lokote pena ko zwe lokote na émission ya mami ile na tindela ki yo mo yoki na sukati na sengi parole na préciser bien que nga na yeli makambo ya ba tâche awa te tâche na ngeza likolela to se retrouver ka nga na Adolphe kuna na cimetière kuna ba diso ba yaki na basali ba discours mususu ba mona bango so yeneni ba mususu pe basali na bango ba discours te mais biso to za ba musicien donc voilà école moko boye ba musicien quand to kufeli mutu même kutu bo moninga place mususu te mais na cimetière fona zala wana ezali adresse ya suka yende ko ngai zalo kwa nena za bola meso le na kufebi ke waze kwa na lokeso na banyete na limité pe na luka isute mais ndako na suke komi wapi il faut luko yeba Lambert donc na éviter nazo réfléchir mingi pour na mboka na biso quoi moni réfléchir mingi so ozi vient na biso bozi par exemple
viole la lingaka e mingi na mona kikuta za exemplaire ha bas nzembo bango basali awa nzembo basali awa soko olandi bandela nzembo na ndenge vie bozazo yemba kitoko na mawazo lo bakendo tokendaki na yo biso tozongi yo zongite bongo lia monga mutanengo na ndeni ha je préfère encore bo pesenga $1000 na bengi famille na bango na bi tala 1000 ba pesenga na dosha lemba yango yo ozomona bakisa mbongo na famille wana kute ko sauver yo parce que oh même nga admettons so ba pesenga mbongo na ba bo pesa kasi mais boyoka ke non na pesa ko pa ya famille parce que bambongo ndengo na c'est-à-dire eza malamu te moni bababe musuna vie yango wana oyo batebele o ndenge yo so regretter siko bato baza combien ba regretter ndengo wana ah non bato balembongo wana na ligne kanga maman na mungongo penza doka pesa mingi ba chanter et kanga maman na mungongo penza bien parce que c'est pas gentil quoi passe mingi on ça la bien bon bino moko boyoki ba volomuntu ba miyibi vie bozi maman Biliabel Redi Amisi Manda Chance soki Serge soki nani wazolo ba wana maître wana yaki 8000 na yimo grand volomuntu adieu Salemba en tout cas j'ordonne na monsieur Jacqueline Ngobila le gouverneur de la ville de Kinshasa et à la dame la ministre il y a ministère il y a culture et art il y a kofungola dossier contre ba kombo oebimi o baliaki mbongo wana na Chaka Congo que j'allais oublier les grands volomuntu ba kanga bango ba samba ba kende makala ba purger peine na bango et ba futa mbongo wana avec intérêt na famille ya Defao. Je dis et je vous remercie. Merci. Voilà, nous sommes de retour hein, avec Godelo Fomo de Tobandaki et puis toujours continuer ba audio et bimi. Ba komo ya ba musicien etangami oyo ba tuba yoki $25,000 gouverneur Toloba abimisi ipopo ba kunda général Defao. Mais na matanga yango tout le monde qui est à l'aéroport, chaque fois qu'on est là-bas, fiche égalité, tout ça. Mais par rapport à l'obsèque, qui sait que $25,000 à l'année est organisé, l'obsèque, on a tout. Non, photo de la claire. On a bien, on a épargné, on a marambo. On a yebi pena, kati na ngote, mais on a yebi. Gouvernement, bah pimse mbongo ya avion. Jet et que nous soyons général. À part $25,000. Ah, non, 25,000 on a coûté dans ma cambote. Ok. Gouvernement, babengi famille na imiko. Balobi, mbongo yango imiko coach la biso devi. Ba mise ba kota ke studio, ba beaucoup futa moi ba transport na bango, moi ba jina bango ba melaka, beaucoup futa pe studio. Mbongo na bino $10,000. Yango wana gouvernement. Wana gouvernement. Par contre, décoration, gouvernement, a moyen de gouvernement et décoré général des fautes. Ok. Mais bango ba musicien ndeti biso ngana ki surpris nga banana botama na ebite ke soto yembeli mo wey ba futela ngombo. Première fois na yebango. Vraiment. Ngana yebi angote. Tango vient na biso King Kester mené akufaka biso zaki na Nairobi ngana na zaki pas général des fautes. To kotaka studio to futa studio. To zui ba image wana to tindi yango par wifi na email et ça bambongo mais jamais to tindaka maloba ke botinde la mbongo nzembo wana donc par là na lina expliquer que ba linga kinde ko se justifier na mbongo bale ba salir ba musicien ba musicien senga na mbongo te na matanga ayaka yembi na ba musicien ko to ebele ba sala tout pour monana ba na travers manzembo wana ma nobeta ba to ba monai jamais misère obeta kandia matanga senga mbongo. Or na sima ya nzembo eza na bato basala ba lettre kotaka po mbongo ebima. Siko ba misien ba ofandi bo ba benga bino pona ndengo ya ko participer na ndenga ya ko zwa mweloko. Misien ko boya ndeni. Wala za autre. Siko kopo ba gesa pa gouverneur. O ba kili $25,000 ba kabuli mbongo. Wana nde makambo mabe yangwana. $25,000 à part organisation à matanga nezaki na musée national. Musée national gouvernement pesi mbongo na horizon masamba a organisé des même gouvernement
apesi 9 000 $ na famille général de fonds matanga na la grâce. À part 25 000 $. À part 25. Oh. 25 000 $ par là, nous remercier le gouverneur, le gouverneur a monté à Gentini Ngobila. Pour Tiba Marambo, tu as ça, mais il y a un gouverneur. Que l'État est saliboué, l'État est du avion, l'État est du misé, l'État est saliboué. Mais à du il sous 25 000 $. On a des vies au bamba côté celle qui est à Pessibango. Si on place ne ça la passe. Tant qu'on produit 25 000 $, boyebi pe que gouvernement est décoré généralité. Alors parce que le gouvernement déjà a décoré été. Ego décoré été. Tant produit 25 000 $, et là on y est zanga ki bango, au lieu ba kabolango. Bazwana no mbongo ya décoration. Oyo ba décoratif de postime. Ba pesa pour ba décorer général. Vraiment. Entre temps, toujours beta c'était Adrisha déjà wana non ba kundi vite. Adrisha beti déjà motors abenga l'off coach na du fuite que 25 000 moyebi. Bimi. Ngakuna boyela ki ngabi Adrisha ki bana mama boye faut na preuve. Adrisha binaza na preuve et puis azaki na raison. Yango moni ba audio bimi na ba kombo batu bazui ngape na kamwango depo ba kombo na zoyo kana bango bazaka na magui nyoso mbo. Par rapport ya ba audio parce que tolandi yango bien, c'est comme si président Adjo Salem mon appelé moté mon oncle parce que de tourner dans une émission peut tourner sur émission par rapport à ba audio oyo na benga qui déjà tomeko sola tomeko yeba vraiment ba précision par rapport à audio, c'est comme si Adjo Salem a abonné qu'on dimate qu'à 25 $. Parce que m'donna bibanda kalavé pour na nino ndimagi te 25 000 $. Si ko question na nini. Lettre o ekotaki et pas à gouverneur pour 25 000 $ et bima. Et ça là qui gouverneur ndem tabité besoin 25 000 $. Tout ba komaki na lettre 25 000 $ ne ekosala pe nini avec comme d'abord ya kokabula po nengo lobi misé gouvernement asalaki mamutu o ko ke zo accord gouvernement ataki avion siko 25 000 $ ebimaki na compte ya nini yango na to zela via Dieu salbaki aya na compte a sala compte randi yango to zela mais soto salika calcul na makamto moni et salika bienté sali bienté 25 millions de belé. Il fallait qu'on a monté à madame, il fallait pas au Kabolango. 25 millions de gelo moko, botali peut défendre à tiki pour orchestre. Vraiment. Ba musicien na ye. Ba nga ba joie, bon pour ba musicien na ye ba démarrer moi au temps yango yo. Et ça va bien, tam suba ça la clip asika, ba ça la studio makami belebele. Wana pamba. Baleki na ye propre pour famille ezali mais baleki ne peut bazali o baba na o dépendre directement na général des fois batona ne ba ozana na pasi lelo pour ba bazaki directement au moni famille nenga na za bonde na abo noko na biso songa na uti voyage est-ce que na bula noko na biso rarement rien no ba noko ka to kutani beni mais ba frère nanga ba nanga na bula bango directement. Donc nous avons pensé oyo ya wivin oyo ya shora mbemba c'est normal batona lelo bango nde bana problème vraiment bato ko aider bango wana si ko benga ta bango oloba biso na compte ya imiko des fois daki moto na biso tala to zimbongo boye pas gouverneur bino to zaki na bino na ministère mbongo ministère a kabula ki na ye oya famille zaki biso pe zoki biso mais auto pas gouverneur bino famille surtout bino baleki na e propre bazana to bajaka za libanda awa tuzana kuna mère to azobela mère to za ala leki a défaut OK azobela za sérieusement malade Chirac Lolendo kendaki mamadei oyo nga nazaka na général de fort na longwa na Nairobi na zonga de fort bi oya Chirac oya boy na mona na ngate oyo ya noko oya na te alors bato wana nde baza na priorité baza la soutenir to boy na biso pete famille fo ili ya banini mais baleki na ye direct nanu bakanseli bango te vraiment na 25 000 wana siko boke na 25 000 wana bola kisa biso mukanda bokomeledi gouverneur ezalaki na kombo de fa bi na kombo na bino bo ezalaki na kombo ya imiko bi na kombo na bino vraiment imiko ezo pas musicien ngai kuna oyo zaki vice président na zaki vice président avant na démissionner ponga ta na zuka ba bêtise wana démissionner mba
ngalinga oza salite directement na démissionnaki na retirer pe confiance na bureau na biza bureau mo etambola bien te président so bana ba na erreur yemo se justifier. Mais par rapport à Baudio, c'est comme si Batubalobi que Félix was pas le bi mamsu batia godé le fomboté pour expliquer comment on a continué maramwana, c'était par rapport à président was a lobele on ndenga bien a lobele on ndenga bien expliquer ba miyibi ba tout bolela ba cop expliquer ba clairement pour ba sala na bango pe a betele en société cop nyo so mabe bo benga bisoté ngana adrisha babenga abisote pour so bengi biso na kopo ya mabe ekoyebana vous comprenez adrisha na kopo wana zalaki na été oya ya gouvernorat ma adrisha zana lien na gouvernorat oyo epesiye vérité ya makambo ya moni kopo ebimini bana au présent waze quoi alobi na nenga be po batebele ba komelanga waze ko alobi mabe pona yo alobi te waze ko alaxi batungai kena linga kopo mabete vraiment pour yebinga pe aibi que non godé le fond baza bosser le so zaki na kopana linga simbate ngo simbate vraiment ngo simbate godé le fond grand basiste histoire vraiment et pour rattraper biso dans mutako bossa na godé le fond moté par rapport à ba œuvre na otilelo o qu'on continue ko sala ko tala ba kombo ya ba camarade ya ba kulutu o etangami na audio oyo. Et ça lui passe personnalité, bah musicien Makas ou bah représentera la musique congolaise partout dans le monde, la valeur haute culture congolaise et puis ça bango base à la cité na bankamu oyo que $25,000 ou 820 000 ou 8 000 ou 800 na ba kombo tu etangami wana parce que ba audio ezali ba tu ba oti ko landango ba audio ezali ba kombo wana tout ya ko yoka ngo etaki yo grand aussi ya ko ka ba ninga na ba koti na potopoto mbongo ebimi pona matanga $25,000 et ke na ba poche na bango okolo banini ngana kamwete po ba kombo na tu na yoki anta ba saka ya ngwana oh na kamongo ata mukete ce n'est pas la première fois ezaka ke nzambe loko le loko ezaka na mukona ngwe ezaka na mukolo na ngba tu ba oyeba tibiso le la ba uto kabula ba $10,000 ba kombo na pesa ligana ba $10,000 ba zwaki ba $10,000 partout mbongo kabona ka bazanga te ngana kamwe na ngate na kamongo ata mukete ba onde na ba yiko foncer président de Salem pour bango tiko na ministre bah c'est tout le bon bah c'est une erreur tout le mais oui normalement ça m'a bien atabo accompagner qui beaucoup mi kuna mbongo ebimi mais boy c'était zo mbongo ki no sala mama matanga to na tina to bano kabola biso déjà na oya nzembu to zali déjà et puis to zui déjà na oya nzembu to zali o bokoma ida na gouvernement na ministère à culture tant toza de yakuna bon na 25,000 surtout kabula pona nini izaka da so ba dossier bimia belo mona ba kombo o vérifier ba kombo na ba kozanga ka jamais vraiment le ba kombo tout eza cité wana c'est leur manière c'est leur façon ya rombe mama comme na bango ba vivra bongo vraiment ba vivra bongo donc ba omoni même lelo omoni chef de l'état nga kabula ba vélo pona ba ministère ba que no boto lango ba petit ba ministère le gars ba zana ba lemba na ba bumbu na ba malue ka ba ozoka ba vélo ka bango mais okeno tana ndako ne boata na shawo automobile tala ba bitu gebele ana lupango ana tout mais so ayo ka place moko mbongo ezali ba muni wana kombo na lofombo bolongolai wana nani adrisha longolai bango kaka imiko wana tango ezokino sa demande bongo na gouvernorat normalement fallait bato imiko pena bata actif bakende bango ba ekono sani mais président imo paza wana jo sale mo za représentant légal ba faute to pesa yango wana ba faute grave ya un président faut za la peu ferme yango na posa mokonzi faut za ferme faut ba koloba oui non tango ekonginda ndeti siko ngindi ala tiber nyonso vraiment ala tiber nyonso mais bango pe baza sali po na ba âge na bango na ba moyen na bango bazaka nango $1,000 c'est quoi 1,200 c'est quoi za mbongo ya matanga ba patron au bazali vraiment ça fait mal hein? Mais état que gouvernement gouverneur aussi gentili mbaka ngobila matanga 1000 était là partout to le but to souhaiter ba mission ba kufa lisusu mais ba biloko aboyi prochainement est-ce que gouvernement akobimisa mbongo et puis akopesa ngo nani parce que
na chaque Congo o ba te belé ba pesa la confiance yepé a part ngana ko ba makambo eza na audio ba audio ezali preuve ezali Félix Wazoka pa lobby redi ya misi oh na maman Biliabel manda chante pe aza cité nango parce que mbongo prochainement ce que bimi ya gouvernement ba pesa nani c'est clair ba tout le monde ba ko za soutien vraiment ils a suma ma omela mai na mnoté ba tout na tout na direction ya mama mbongo ba ko za la soutien pour na zo sabino eza mbala liboso te ba liboso te ba sala ba jeu donc ba za ba tout monde ba otika ba conseiller so grand musicien za la grand musicien mais na mbongo ya ba direction te ba imiko na ba sokoda ba ko za la kate attendez wana pour comme on a fait quota pendant la liste, il y a des coopérants, musiciens coopérants. Et puis, musiciens comme à coopérants. Et puis, dans le but, il y a un tournement, tout le monde a même le gouvernement. Là, vraiment. Si on a beaucoup de bongate, beaucoup de bongate pour pas détourner quand on a bakanga bangote. Balandela, on peut être la justice. Même balo, nous, gouverneur a bien ça bango ake tika ngona na babenga ngoni na pas matete pour la limiter pour pas gagner blaguité vraiment boké kuna 25 000 ebimaki bosaki nango nini bosengaki nini non vraiment va s'expliquer ce que sali que bakabula ka mabe ou bien bon normalement bakabula ka mabe pour comment yokozwa na bureau ka na libanda bureau na $1000 aucun ndako 1200 7000 normalement baza batu moko normalement pena faut baza na cash vraiment faut bakanga ba pour epé c'est exemple lobi pe lo fombo nga maladi me sauver nga bene nga na zala wana nga na zwa 1000 yango vraiment et ça là que lobi pe tam sur le fombo na se retrouver na bi 1000 à jour wana batu ba côté de prison tenga on a zwa terre o yede pe présenter to kabula 1000 oté pour normalement bongo ya ko kabula ba mission so kabola ki vraiment pour na royemba déjà va dépenser tout ça la magie ça kabola ki yango ba tout ba zwa ki déjà ba msupe ba zuite tisiko bazali bazo lela mais ba imagine siko 25 000 o eza pona mo wey to organiser matanga ne bien siko $1000 o bazwa ki wana eza po ayela na makabila be ayana matanga ne liko liko akita na mise ne liko brr de biso parce que na matete wana ba ba lemongo bakene no bakene kuna babango bino yozwa 1000 na nini pour quelle raison pour oui gouvernement bimisa bina mbongo ya ba musicien pour na nzembo et puis ba musicien ba tunde ba liba sala ke ba musicien ba senga mbongo eza lukuta parce que témoignage ke bongo ke bongo ya ona zo linga bena na préciser lo musicien mo ka senga mbongo azate ngana kina malade mais gouvernement ne ba kanisa bino projet te gouvernement peut a cancel biso te ba imiko ne komela gouvernement bimisa mbongo pour na transport musicien imiko pété eza na sir artiste en danger chaque coup komaki ke ba musicien ba ya kuna ba nini bazan a besoin ya substance comme bien patron hein si comme bon on peut bimi ba kabuli en opi mais si ko 25 000 bimi pourquoi bu kabola ngolis vraiment 25 000 au gouverneur alingi bolé la défense bino ba mise bolé la défense on nga bien par rapport ya ba kombo musu ezate ba godé le fond bazate ba leader belé bazate siko bato bazi ba mbongo baza ba musicien so zaki mbongo par exemple bien pour ba musicien pourquoi baza limité pour andi ba bengse ba musicien no sto pesa ba mbongo bato bazu ba 1000 wana bango nde baza ba nani ba jouer ba rôle nini pour ba ndeko mususu batangi bango baza la te na bisio zandenge na bango ya lelo te vraiment so mona biso sala nzembo leopa pourquoi na makambo vraiment saka konga komanga lettre na ye ndenge a beti cop na ye ndenge saka artiste en danger bino ndenge boye na este gere ya kuna fo action mo ya ba artiste to ko taper mbongo ebima mbongo na tanga ebimi bien erreur ne musane ya wana soka ba azakara ba projet bien mais omona ke luka bata poa ya benga ba bata poa achaka ko akebe nga bata poa ba bengana ye ba botola mbongo ba kanga porte ba sali organisation na ndenge na bango ba koti studio nga vanda na ndako na tala na TV boy
nzembo ezobeta bamisien congolais baolela ndenge ni bandeko na biso este bozole bamama bosala boye mpona nini bino barwandais baugandais ngabi te makambo nini ezoleka boye bato ya este balelanga baza ebele nana bafana ebele na este bamosusu kuna amonanga te me bamosusu batindelanga kutu bambongo sikoyo bamona bato bayembeli este lofumbo aza te bamona lokwa na alingaka bango te bamosundoli bango na era pasi nzambe ainspire nga na ye kosala nzembo ya léopard oyo toyembelaki basoda mais na inspiration na nzambe alobi bango baleli yo kolela te yo senga nde bakonzi ya mboka baede FARDC po makambo to elekaka kuna na ese soki FARDC komi fort mpenza réellement matériel akotsakana te moral asode bongi nandimi teke motu moko ya kosa aventure kuna ata yo rebele ata yo nani yo za mwana mboka mosilika ata yo za étranger okokuta na FARDC nzamba interpellé nga bi yemba bongo ya mona na bengi baninga na biso to sande bango basalite baolela na nzembo batie lokwa biso za ba to na force te to senga nzambe sapeza biso mayela apeza biso tout biso ne to senga bakonzi bakipe FARDC to senga pe population et coopérer na FARDC moni nzembo wana nzamba apesa kango puissance et gagner nzembo bamba sur la rambo bato na zolo bana oga batengi bakomona bana bango ba yimba pe nzembo o ayo pe te ko msusu wana no yambo bango no fele ba yati bango fele ba oyate ba yimba wana nzembo ngo esimba te muta yo kango pete biso tato yimbi ya biso ba e cartonné na kini à l'époque mutazaka président assemblée nationale ezaka Vital Kamerhe a bensi biso na bureau na ye ngana kena délégation ndambo ya léopard to komi kuna abi vraiment na sepeli na boule na bino pour makambo yembi yango biso bakonzi tozaka na besoin koyebisa population mais biso tozaka na limite bino baartiste bolekaka place biso tokomaka te bino moko wana phrase ayebisa ye biso abi donc bosengi biso bakonzi tosoutenir FARDC et puis bosengi population akopere na FARDC mpona batraduction ezala te bakuba ezala te FARDC eza fort vraiment nga loka tokomi mpe na décembre nakaniseli bino mwa $10,000 yango bofete apesi bino bato boyembaki pesa biso $10,000 biso mpe toki na bamikolo na léopard eka bana mike te me nga nde mnaki coach bamikolo ya léopard babengi nga po eza bule ezaka na bango na bisisa babengi nga babi coach oyo eza cop na yo kata parti na yo tikela biso parti na biso topanzala bana so moto yebine to occuper bapeti j'ai dit non omoni un vrai dirigeant oboyi na boya na bino non awa eza baje na bino wana te mbongo ne ekoti boye fo na yeba nombre de personnes toza na léopard et puis tokabola yango ekita be malgré ngamu na finance projet nazwa salaire na ngai ya fin du mois nasalisa clip wana po ebima mais tant mbongo ye opartage na bandeko tant mbongo ye na partage ndenge mona baninga nyonso $300 mbongo etikalaki tolobi tokabola presse oyo esoutenaki biso tozwi mbongo wana tobenga bina journaliste moko yaka tala ndenge otyaki biso poa na nzembo wana na campagne ya nzembo wana tozwi mo eloko tole yo pe ya yo yango merci Godé le Fombo comprendre mbongo $1,000 etikalaki nga na $1,000 oyo totyango na banke mukolo moko mpe azalaki wana ndimi o ngamu na amela somi eza je babandango kala merci beaucoup tokokoma na suka émission na biso Godé le Fombo bato balimisa so tokumeli na studio parce que edérangeaki mpena bainternaute ebele mais Godé le Fombo lelo etaki aussi moto aza content na makambo te oko lancer message ni na bato tout ba sali makambo o déjà lobi parquet zo bango message asuka na makambo ko za nini parce que tokomo koma benza na suka émission message asuka ba mission to za la ini to tchana mutu na biso ke ba kulutu na biso bango nyoso te mais la plupart bazana makanti mabe ya mbongo OK bango kan basala tout biso to za ba mandia ba laksa biso nini ya kosenga ezaki je mobimba pona nino o déranger présenter yo faut ikola kosenga bato bango baza na esprit wana de na makila partout mbongo ebanozala partout mbongo ezalaka basalaka je oyo imbalo tozwa mayele totya bango lisu na baposte te
on a s'adresser na biso ba musicien surtout ba jeune. OK. To tcha bango liso na ba poste te, bazala ba conseiller. Ba l'équipe biso na âge, ba l'équipe biso na expérience, ba l'équipe biso pe na musala. Bazande ba conseiller na biso. Mais bazala ka liso te on bon mo bima quelque part. Gouverneur, ministre, bourgmestre, mutu nyonso zo diriger mboka. So moni makamba musicien exiger ba jeune. Bazala. Ba mikolo na biso bazana makanicité ya ko aider jeunesse. Baza même na bout la succession te. Do bango ou rien. Donc phrase nga suka yangwana bako zala lisu na masolo mbongo te. Balingi mbongo trop. Bazana ba charo automobile, bazana bandako. Mais so ba yuka masolo mbongo. Ba esikotia. Mais tala ba vie na bango ba bien. Est-ce que vous ça makamane wa? Vraiment merci beaucoup Eza vraiment qui m'était à ma bé. Godel faut me dormir na suka, mais ma rêvé maman mère rêvé, c'est ça l'intimité mon abisso. Maman Véro oh déjà bimaki toko senga la batu tout balinga Godel le fond aussi ba yoka Maman Véro oh déjà au kataki ba activité tout pour na dé général des FAO. Je pense que ba activité zongi nango obligé le roi bakundi général misa nanga tout même studio nanga ezaki okanga. OK. Ezaki okanga kaka po général akufi. Yamba lobaki matanga vieux beaucoup la lobango matanga ya batalibanda esila avant. Mais na bakolo nango. OK. Nde naza bona na bandi atelo moté. Na bandi atelo côté ma Véro yo kutngo lobi nanga boye. Batu ba profiter ba kota na YouTube et bima il est 25 le 25 décembre général a couffé le 27 na retaki tout pour faut la penga za gina ni pas vieux si nga za kipena petit na ye pena et puis les lo big sareza OK pour mona bango de bato moni bale ba mbongo wana kama montana za te jamais na big star ba no cha big star pour atam ko remonter bango musana bango kaka mbongo ezawa bibaye badundi bru mbongo ezawa bru biso zawana na retaki tout et puis les na ozongela ba activité boy na rotala pe ka ya big star pour nga na rondi maté nga général de fort musa to abenga na sala et big star les orchestre na etikali na bomo yawa tikali ba misina bazali na kozala obligé ko yebaka makamni ezolega. Merci beaucoup, c'est très profond. Godé le FOMO, merci à tout le monde début jusqu'à la fin. Ba dédicace parce que tu comme na suka. Ouais, ba dédicace c'est zongi déjà na kataki. Vraiment. Et zongi na bandi na yo moko. Merci beaucoup. Dédicace na yo moko na omona pe na caméra. Ingénieur Cédric. Ingénieur Cédric. Ingénieur licencié. Dans l'ombre. OK. Bamabanga to do boaka bamande oya ya oye bati si moni na boaki Serge Kibila Sungu omona mande oya me ya oya bati image bani vraiment ada héros dans l'ombre si ba héros dans l'ombre na souci na mampo ngape na zaka waka kale lo ne héritier wa tata na Espagne nga na ki mais yom de beta bleu quoi na ngana beta ki c'est ça héros dans l'ombre to bénéficier à penati donc on a PC bambote belé ingénieur Cédric caméraman à danser ouais moi ingénieur licencié ah ou mais la penzamba PC à belé pour ba on ba lia kana nzambe si ata yone za ba mande ko ya Willy Michel ya ko yeba te code mondial vraiment et puis bureau nanga o izo simba mouvement na mikili directeur Serge Kambakuna et Mebubala Kika tozana secrétaire général Firmin Firangoma tozana Serge Kibila Sungu tozana coach Mamadou Polondo tozana Adolungu tozana Bing Chink Monora Moïse tozana Bobby Aston de London tozana Yamichou Kubika na États-Unis Laurent Kadogo de tous les jours nazomona na Allemagne Adolungu mwana gala solo code 0049 coach Mamadou Polondo jamais kuna robosana awana kin nazana président Bruno Lubika. Et puis, on n'a jamais les grands stratèges de Rachidi Koupa à Paris. Là, honorable mois. On fait il y a Rachidi. Mère Blanche, d'accord. Mère Blanche. Mère Blanche, ça zonga déjà. Zonga déjà, ok. Mbote na yango. Ça déjà na palais, bambote na ebele. Biso zana lugana yo Congo. Po tala musalo kolinga Congo yo eza makambe bele. Vraiment. Yo de liga mami ki ko lebela. So na linga na Congo te ero na olia na ngambala ero. Nazana nga suki wapi yango wana na ba beefsteak ya danser mais bolingo ya Congo ko servir Congo na bondeli mère
nga zana noa po nadana misali be na mboko poto na yaka na nga na zonga tala mba bolingo ya Congo soka ba msunde ba lukela ngo ntongo midi po ero nde na zate deja na pesi femme na ngambote na ba sacrifice ça eza pona Congo vraiment ba sacrifice mobali kuna yo kuna ezaka pona bolingo ya Congo ko servir mboka et puis musala na ngape ezo senga ki sasa po na ko kena ngape mais tozanga o basi bakendaki toza lokwa na le makaba toza lokwa na gato bivins toza lokwa na ba Laurent Kadogo toza na ba Burkina Faso mboka lia bato oyo baza itile na musique ya mboka o ba bulaka pona musique ya mboka lelo ba libanda. Merci beaucoup. Ba onoka panga menga na o résister na noa po to former pe ba misusu. Merci. Nzamba pe sango na bato tout makambo. Merci beaucoup. Merci de communiquer vraiment dans ce canal. Merci à tout le monde de jusqu'à la fin. Ba commentaire ba si je suis né ça tellement qui to gobiso de lobi kaka o esenga to lo baba audio ezali eux et déranger va te belé bomoni aussi golé le format meki ko lo bapé par rapport à ça. Quant à moi Alvin le Touma mercenaire Willy Machine véritable et le code mondial Mifune qui a belle va de tous les temps, de tous les jours. Mon oncle Jolie Guitar de États-Unis d'Amérique. Maman chérie va te motengue depuis l'âge la reine Ningambote. Maman Blandine Sotomayor. Le véritable et le code mondial. Azan Turquie. On a pris dans le pêché. Pour ya Willy Mouché ni tant na balaga contribuer. OK. Tant na libanda sona bengi code mboka. A parler boy a contribuer. Ba bilo abon to bosana te monika caméra ba kombo za rebelle na si na minute rebelle pe kana bosani mais le roi yo rappelé ya Willy Mouché profiter en Irak et en Turquie kombo musupe ya Jean Mukenge wana na bosana jamais na final. Merci. Quant à moi Alvin le Touma, on se retrouve juste prochainement. Merci. J'avais entendu